Pour na kobongisa nzela, je crois gouverneur na biso aza du cœur ya kobongisa nzela. Malgré azalaki entouré na bato ya mabe. Déjà na loi moko te na constitution où ils ont protégé gouverneur vis-à-vis na ba député. Raison pour laquelle le gouverneur avait du mal ya kobongisa nzela pe kobongisa mboka. Au fond la mise au côté on n'a pas que na ye moko gouverneur mobeko protéger devant député te. Une fois rétrocession ye ba fungole lié miso. Gouverneur peut kobanga ko protéger bonga na ye ana autrement ko sala te. Mais il a quand même la volonté ya ko sala. Là c'est un tosengi na tindela biso ba société eya ba jeune bazwa misala. Ba aliment ba boulangerie eya ba charcuterie ce qui est ba société za ebele ko ya awe ko sunga biso. Merci souci na biso makasi yango na. Merci. Merci Elenge. Ndeko Mobali, merci. Mais na lingyo ye baboye. Pour l'entreprise Ekoma Awa et Sengeli courant Namai Ezala. Sinon, Bokomona Bakoyate. Ko Bakoya Romona Pasi, Yakoluka courant, Yakosala Naba groupe électrogène te. Ko Ematisaka Motuya ya Biloko Barobandosala. Donc, Esengeli en priorité, Tolonga nano, likambo ya pasioyo, ya courant, namai. Olobi likambo éducation. Effectivement, oyebi que éducation ezali parmi ba priorité ongai na bandaki o na tiaki na mesa po ete e banda ko salema. Tango kaka na koma président na 2019 na lobby école enseignement fondamental primaire nyonso bako futa lisusu minerval T ba frais scolaire T po ete na lingaki bana nyonso o baboti na bango bazali na makoki te ya kotinda bango na kelasi bakoka kokende siko kelasi moto atungisa ye te. Alors, tolandelaki makambo wana na banzi awa na mbandaka bozali na problème yango te. Soki problème ezali tozali na ministre ya EPSP awa tokolandela ministre ya EPST azali awa tokolandela yango po totala école nini ezali kobuka mibeko oyo tokamataki. Donc côté wana bozala na kimia mais tokosuka wana te tokosala pe na université awa na mbandaka soki nzambe asungi bokomono tango nga na kozonga wa bokomono deja ndenge ekobanda kotongama université au standard moderne bokoyokela kutu bana poto lisusu likunya te. Ba université bomona na poto wana ekotongama wana mbandaka. Nazali kopesa bino parole na ngai na 2023 wa bokomone bandeli nango. Donc côté wana bozala vraiment na moi patience tozali kosala moke moke. Likambo lobi ya nzela. Voilà encore une raison où eza kosala que ba entreprise ekoki koyate. Ce qui banzele ezali te moyen d'entreprise et à kotongama te. Yango na programme na biso na lobi à 145 territoires. C'est vrai que na koti na bozindo na yango te, mais na banzi te bosi boyoki yoki yango bospe boza komona ndenge zo salema na cadre ya programme wana volet oyo ya botongi banzela ezali. Nzela boyebi ke etongamaka mokolo moko te. Esengeli ezwa mikolo basanza voire même bambula. Ça dépend ya molai na yango. Mais kotonga nzela tokotongo. C'est vrai tokoki kobanda banzela misusu surtout soki eza molai tokobanda nanu kodame mabele ekoka kopesa au moins possibilité mituka ba moto ekoka koleka na place wana sans problème. Mais moke moke
tango makoki ezali koya ezoka obakisama tokokoka sikoyo kotia makadam. Mais le plus important ezali nzela etongama nanu mituka ebanda kotambola ekoka komema biloko pe bato po biloko mpe bato nde esalaka ekonomi nde yango mutu ebotaka makoki oyo ekoki kosala sikoyo totonga mboka. Politiki ya bongo ezalaki lisusu te na mboka na biso. Biso toyende kobandela makambo nyonso a zero. Yango tozali kosenga bino bosunga biso. Bosunga biso po tokoka kozwa makasi wana ya kotonga mboka na biso. Tango nazali koloba bosunga biso, ezali teke naza kosenga bino bobetela biso kama maboko te. Mwana nyonso ya Congo esengeli atia ya ye makasi na mosala. Toboya bizaleli o ya mabe o esali ke eboma mboka na biso lokwa makambo ya kanyaka. Boboya yango. Kanyaka ekoki kotonga mboka te. Kanyaka ebomaka mboka. Moto soka ye ayebisi yo esika na yo ya mosala lekisa ngai kamata kanyaka madeso abana lekisa nga kondima yango ta azali ndoki azali mobomi yangwana surtout bino bilenge esengeli bino bozala penza na vigilance makasi kote wana toboya makambo ya kanyaka mbongo nyonso ekotaka na kesi ya leta po mbongo wana nde ekotonga l'hôpitalo mbongo wana moto ekotonga kelasi mbongo wana nde ekotonga nzela pe ekokokisa makambo oyo ya courant na mai nde yango bomoni bandanga na ya na bokonzi oyo nazali kobundisa makasi likambo kanyaka IGF oyo totie inspection générale ya finance bomoni ke banda totia yango makoki ebandi komonono quand même na kati ya kesi ya leta. Mais ezana nu moke po Congo ndenge na ebisaki bino ezana mbongo ebele. Mbongo yo bazali koyiba Congo ezala na ba Congolais bango moko ezala na bapaya ezali ebele mingi. Ezali mbongo moko soki to kangisi yango makambo nyonso bozali koloboyo ndeza lisusu te. Yango naza kosenga bino bosalisa biso. Moto nyonso nesika kozala. Ami mono moto pamba te. Moto nyonso nesika kozala, nesika bengami asalela ekolo Congo. Bomitia yango na moto na bino boko yeba ke na makasi na biso banso biso tuso to sangani to sangisi makasi na biso boko mona mboka na biso ekotelema na pete nyonso toko umela te bato balobako no Congo poto mona kobonga na yango ekozala kaka na bakoko to bakoko loko na biso lokuta Congo tokoki kobongisa ngo na mikolo mike kaka oyo mais sengeli totia bokasi totia mayele toboya makambo oya bizaleli ya mabe wana oyo emema mboka na biso na bobungi. Voilà batata ba mama bilenge ba étudiant na oki ba étudiant bazako loba na lance bo akuna ah étudiants aliao bon bozana représentant zao étudiant ISP Loba. Merci Papa Président de la République. Merci Mingi. Nandenge oye na manaka depuis okoma mokonzi. Wenn der Husten zuschlägt. Tomona makambo o tomoni kaka ndenge ye pene papa gouverneur asali. To sepeli mingi. Vraiment la présence na awa to zela ngo kala depuis ba 3e mois ti ndenge ye to sepeli mingi. Mais papa a ndenge ye soutenir gouverneur Makazi biso to kufaka banzela depuis Mobutu motabongisi nzela ka yo
na ndenge soutenir gouverneur Bobo Boloko bato tout oyo bazali awa na Congo oyo balingi bonga te oseyebi ke Congo ebeba na bato soki soutenir gouverneur okomona makambo ndelo olekaki wana ebongi mpo na yo bamwinda oyo mpo na yo mpo soutenir gouverneur soki osalaki yango te bamisu bazoloba na kake balobi neto ya bamisu balingaka mutu bamisu balingaka mutu te oyo balingi yo bazali oyo mpe baboyi yo bayei bakosa te yango wana bandoki mpe bazali wana batika lokuta papa azosala Bobo Boloko azosala soki otamboli partout na Mbandaka depuis nga na botambi nakuti mobutu te mais namoni makambo esalemi na Fati na Bobo Boloko namoni yango Fati beton Fati beton ezali démocratie donc c'est normal soki moto aboyi eza normal ya droit na ye mabende akende koimpose na bato mosusu te. Ok, merci beaucoup président de la République biso na Équateur topesaka mbote ya lokumu losako. Ok, nazoloba awa na kombo ya jeunesse ya ville ya Mbandaka papa solo batebele baleki awa na balokute eza ebele et puis preuve avant na leka na bundisa mingi pona koma awa nalingaki naloba boye papa chaque fois président ya République alekaka na esika atikaka trace o babenyango sisa bidimbu ndenge moko tango président Mobutu alekanaka awa bandeko o bazalaka na tango wana basengaka bralima na kolobaka papa tolingi bola lima voilà ndenge uti ko sala interpellation ya directeur ya Sinel il faut ça la paix ya régie des eaux population nyonso baza bayebi couleur ya mai au 10 dernières années tomelaka mai ya Équateur ya pompe eza na couleur ya jaune ceux qui n'azaki empêché à atteindre mais échantillon on a yaki nango nde nangaki na présenter yango malgré awa sécurité belé mais nangaki na loba isusu bo papa eza lobby bazwa ba coordonner na yo lobby oyelanga mai wana na tala. Merci beaucoup papa nalingi na loba lisusu boye papa ndenge tozali awa liberté d'expression ezate awa na Mbandaka preuve bakangaka ba député awa totikala komona jamais intervention ya gouvernement central ndenge toza awa papa toyebite so tokoki ko considérer ngo comme gouvernement ya qui perd gagne 6 députés basala nyonso tout 13 députés bakoya mais totikala jamais komona gouvernement national eti ya misu na likambo wana bandela na likambo na yokango madame te 6 députés minoritaires babotaka bazalaki pour gouverneur actuel. Okay. Alors 13 députés bazalaka contre ye na mauvaise gestion na ye. Alors nyonso nazoloba awa bien que na okoma na insécurité papa mais il faut te dénoncer. Na oloba lisusu likambo insécurité ezate na lobby awa ke toza na kati ya démocratie moto akobangisa moninga azate na démocratie. Merci beaucoup papa. Soko moni biso ba jeune to komi ko s'intéresser na politique et ça peut te sentir mes gestion. Mais sengeli bo s'intéresser na politique. Merci beaucoup na bino bo s'intéresser na politique te politique et bo s'intéresser na bino. Merci beaucoup papa. Donc il faut bo s'intéresser na yango. Merci beaucoup. Et totali lisusu na ancienne configuration de babanda ba Équateur. Lelo toza morcelé na 5 parties. C'est ça. Équateur au lelo oza na ville ya Mbandaka etikala jamais na gouvernement Ilukamba ya Sama Lukonde pour bénéficier sur 56 ce qui n'a pas sanité ministère ata titulaire mon côté atikala kozala équatorien d'origine. Oza sûr na likamwana? Oui. Ce qui n'a pas aussi mais population ko créer boité. Ce qui a zali ata siko ce qui titulaire moko azali. En tout cas na kokamwa parce que na yebi que tant tozo sa gouvernement na ata oya siko yo ya sama oyo exigence wana ezalaki esengeli 26 provinces nyonso ezala na kati. Ce qui est contraire. Ce qui est contraire. Merci président. Merci mon konzi. Tolingi to balisusu boye.
Pour dire que des ordres ezali récemment, même avant-hier, bah outil même que le moyen qu'on scellé siège il y a IDPS. Des ordres au salamawana. Bande ko ba combattant au bazawa, bazal information wana. Yango na pona ko chité ko lekisa pe nzela na bato nyonso. Soki to kosenge loko moko pamba. Ata nyonso salite. Na idée ya biso bande ko nyonso pe na kombo ya jeunesse, toza na poussa kaka ya courant. Pour courant et comme même entreprise. Bande ko belé ba lobby awa. Pe to kosenga siko na gouverneur par respect. Il faut se dégager na entourage. O bazaka ba jeune, o ba yebi koleksa tan na kofinga na ba télé 50 total la bango koleka na pona ko pesa même ba discours ya lokuta ko sepelisa gouverneur mais bazo sungaya ata na idée mon côté. Merci beaucoup monsieur le gouverneur. Merci beaucoup. Nyen. Bon, et yokani malamu likambo lobby na lingina loba na papa gouverneur Boye. Papa gouverneur. Excellence. Yakatele mao. Oyebi que na constitution na biso yo ozali lokola représentant na ngai awa na province Équateur. Ngai na beti sakabatu te, na kangi sakabatu te. Na lingi koyoka te que représentant o ya ngai, c'est-à-dire o azali ko sala na place na ngai asala makambo ya motindo na wana to koyoka na tamokete. Ata moto atongi yo, ata moto afingi yo, funda ye. Ba tribunaux ezali. Soki afingi a dénigré yo, a longoli dignité na o na miso abatu, ozali pe moto. Oza na droit ya respect. Kende na makambo na tribunal bakoka okata yango. Mais komisa la justice yo mon côté. Pardon. Et puis kolinga kotutanisa bilenge te. Bilenge ya bana Congo bazali lokola liki na ngai, bazali lokola liki pa na ngai. Bangonde bazali avenir ya mbokolo. Soki to bandi kolakisa bango makambo ya koyina na kopunda entre bango Congo eza na avenir ya matonga. Donc nazali kosenga yo papa gouverneur. Wach gedankenlos in der Nacht. Deine Liebe gibt mir Kraft, für jeden Spiegel höre frei. Ohne dich bin ich allein, bei jedem Streik gehen wir zu weit. Wo ist dein Respekt? Ich mach alles für dich stark und nah. Wenn du neben mir liegst, hält mich dein Atem wach. Ich weiß, dass du einen Schaden machst. Verrückte Zeiten haben mich stark gemacht. Also warum bist du? Aber ich komm nicht weg, bin nicht weg. Unser Vibe, den wir haben, ist weg. Sag mir, Baby, willst du mich oder Sex? Vielleicht bin ich nur eine Nummer in deinem Bett. Aber ich komm nicht weg, bin nicht weg. Donc wana besa naza koloba na yo nazui peuple na biso témoin yango yo na Kinshasa ata eza mosika presque 600 km na awa na koyoka kaka sango soki obuki mibeko nga na pesi awa et wana to koyoka na te. Ça va papa? Na landia. Merci. Merci. Voilà. Na banzi que ekozandeng wana et puis elengo yo papa na sengi yo sécurité oyoki ke na obi ke na kozwa ba coordonnées na ye batungisa ete. Merci papa. Eza lelo eza lobby eza la dans un mois na ningi koyoka te ke batungisi toyokani papa. Voilà, merci. Voilà, na banzi ngonga epusani esengeli toka bwana te. De toutes les façons nazali awa nazana bino awa ti mokolo ya samedi ya Noël otoko oyo ya la veille ya Noël tozana bino awa. Donc nako s'organiser natala bisika misala ezali ya kosala mais likambo nga nakangi na moto nanga na motema na ngai ezali surtout likambo ya courant na mai. Toyebi yango boyeba que na programme na biso makamwane ezali bomoni ntango na lobi na luki moto ya SNEL moto ya Anser moto
Mayo Gino de Bundes TV.